Bandeko Henrietta Kikuli, dans 3 semaines, azokokisa inane. Oh, atabana kocha bilamba. Okay, bilambe komi mutu. Gloire. Arine bokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona nabino bela yamba tote nzambe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oyo lesamide yane ayolele sanako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yoye Ayolele, karine mokonzi ya yo merci mama ayolele, sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele, merci. Voilà, c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba tote nzambe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oyo lesamide yane ayolele sanako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yoye ayolele, karine mokonzi ya yo merci mama ayolele, sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele, merci. Voilà, c'est vraiment Oh, atabana kocha bilamba. Okay, bilambe komi mutu. Gloire. arine bokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona nabino bela yamba tote nzambe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oyo lesamide yane ayolele sanako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yoye Ayolele, karine mokonzi ya yo merci mama ayolele, sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele, merci. Voilà, c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba tote nzambe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oyo lesamide yane ayolele sanako ya rieta yolele ayolele karine mokonzi mesi na yoye ayolele, karine mokonzi ya yo merci mama ayolele, sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele, merci. Voilà, c'est vraiment Bandeko inane ya Henrietta, eza pas comme les autres. Henrietta Kikuli atie mitema kimia na kati ya la Chine Karine Mokonzi. Henrietta kobotama na ye apesi esengo na la Chine Karine Mokonzi mpe na batelespectateur oyo balingaka Karine Mokonzi na oyo bazalaki na doute na ba oyo bazala kolinga bayeba verité. La vérité bimaka kaso la baro na botaka to abotaka te. Tozo nyokama na matoi. Toza bouleversé. Alors Henrietta yango na lobby. Anniversaire n'est pas comme les autres. Henrietta Kikuli. Azo mérité bel et bien mpote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo.
Donc, azo mérité bakado. Bon. Bakado, c'est normal. Bana tout basalaka ba anniversaire. Bazaka na mwa cadeau na bango. Alors, Henrietta, cadeau na ye, et vous allez un peu spécial, non? Ndenge na lobi azali pas comme les autres. Arrivé na ye. Avant nantoloba na mama na ye moko. Na papa na ye. Arrivé oyo ye na famille na bango. Esengwa pesi na couple na bango. Esengwa pesi na famille ya Karine Mokonzi. Esengwa pesi na famille ya Eviki Kuli. Wana tozolobela ngo nanu te. Tozolobela oyo ezali na bato yo basepeli tosepeli na rive na ye. Tosepeli na Henrietta. Oyo eza makambo ya biso na Henrietta. Azo mérité ba cadeau. Cadeau, peu importe, eloko ekontaka ezali geste. C'est geste qui compte. Tango pie cadeau. Cadeau eza kaka cadeau. Alors, na Henrietta cadeau na moment oyo Karine Mokonzi na nalakisi biso adresse na bango fixité oyo eza na komba Karine Mokonzi bakovanda na Henrietta ou bien en famille na papa eka poso e Karine azwi deja ndako na Belgique na kombo na ye baza deja en famille na papa eka kaka nde baza na bandaku mibale moko na Suisse moko na Belgique eza kaka neti yo papa na yo akende salaka mosika awa kaka na poto neti aza docteur to aza mbila batindaki bakote mosusu pendant 3 mois mazongaka na ye ba week-end me bwaka na kati ya France ndenge pe baambassadeur mosusu bazali ya mindele bakendeka na basi na bango te batikaka basi. Alors papa eka donc bakozala na de ndako mais siko lokola baza nango te alors Henrietta Kikuli selon ngai cadeau oyo ekozala malamu po agere yango malamu na situation bazali po agarde yango bien basala nango makambo esengeli ezali cadeau oyo ya kokauka. Bandeko, cadeau ya kokauka elakisi te eloko mabe elakisi kaka mbongo babiye po mbongo ezalaka ya kokauka no elaka mai te babiye donc cadeau ya enveloppe cadeau ya mbongo po cadeau ya mbongo donc ntango bakozala na condition ya bien mbongo ya Henrietta wana ya cadeau ni anniversaire na ye bakosombele kaka eloko na moma ope eza na biloko oyo bakosombela Henrietta mais lokola Henrietta aza na bato ebele oyo basepela na koya na ye mpe balingaka ye soki basali bakado
nayebi ndenge ekozala te oyo ezaka modele nazoloba nazomona ngo mpe compliqué mais soki basali bakado tosali bakado ya kokauka wana en tout cas bisike ekozala place ekozala place mpe kotikala me kado yango ekosala makambo ebele ekolakisa mpenza Henrietta Kikuli inane na ye ezalaki ndenge esengeli ata nazoloba pas comme les autres mpo koya na ye mpe eza pas comme les autres me bakado wana ekozala ndenge esengeli na monene oyo ya mbotama na ye na bevenema eleka avant kota na libumu tia koti na libumu tia bimi tina mokola lelo oyo alors ya kokauka eza bien ya kokauka eza na place oyo eza kaka modele na moni anniversaire ya Henrietta etikali 3 semaines lelo le 22 juin anniversaire ya Henrietta le 18 inane aokokisa donc totie etikali 4 semaines juste alors bandeko Henrietta Kikuli yaya na junior Evi Junior, Henrietta de Jésus Christ, akokisa inane na juillet, mwa moko tosepelaka, mwa moko ya bakado, pendant tozala moke, le 2 juillet, juillet nyonso ti 8e mois, ozwi déjà bakado. Alors Henrietta Kikuli abanda kokisila biso anniversaire 1 mois 2 mois 3 mois toujours ezalaki na mwa feti nango mwa feti kutu te me feti feti ezalaki bafeti soko otali table nde banda kofete eza bafeti lelo oyo Henrietta inane ayebi oyo aza mama na ye ayebi oyo aza papa na ye akoma koobserve makambo ebele akoyeba mpe quelque chose ezoleka na le 18 yango ya tour oyo koleka ba le 18 nyonso Henrietta Kikuli de Jésus azomerite kado ya kokauka po place ezali ebele me kado nyonso ezaka kado ndenge na balobi na ebandeli geste moto ekontaka nga soki nalobi boye mpo natali evenema natali histoire Henrietta ebandi lelo te kala avant Henrietta botama ti lelo ekontiniaka soki basalela ye générique zemi eza te mpe moto yango ye moko akosilisa yango eza na ntina mpe générique wana ekoniaka ti lelo wana nyonso puissance ya mbotama ya Henrietta yango wana anniversaire ne soki ekozala kokauka vraiment ekozala bien
po bakado nde na biloko ekosombama ekozala ya patience. Oui, po kado ya inane ya mbongo na ye bakodépense yango après une année, après 2 ans, voire même akosala nango permis na 18 ans. Et donc en réalité soki azwi kado akokauka akoyeba mpenza ke oyo eza kado ya kokauka euta boye. Bakado mosusu mpe akoyeba na ye na lisolo to akomona yango na foto korapele na age ya inane ya mwa pasi. Me kokauka ntango bazobeta lisolo ata azorapele te mazomona yango maman, c'est vrai ça, papa. Maman, elle dit la vérité. Ya kokauka oyo eza bisika bikauka te, eza nde babiye ya kokauka. Yango wana une année ya Arieta, pas comme les autres. Une année moko spéciale. Pour makambo nyonso esalama na Arieta est spécial, peso continuer. Alors, dans 4 semaines, Arieta Kikuli, la fille de Maman Karine Mokonzi la baronne, Karine Kikuli, Karine Tchombe, descendant ya Tchombe, fille bien-aimée, il y a Général Mokonzi, fille adorable, il y a Maman Pasteur, il y a Maman Charlotte, il y a un empire naïe, la Chine, il y a la première fille naïe, Henrietta Kikuli, Onotoloba, il y a mobali naïe, Maréchal, et Vicky Kuli, Aboubakar Kikuli, Allahu Akbar. Oh, atabanda ko cha bilamba. Okay, bilambe komi mutu. Glagati. Arine Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi oya lesa mide yane. Ayolele sanako ya Arieta. Yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karine Mokonzi oya lesa mide yane ayolele sanako ya Arieta yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment oh, atabanda ko cha bilamba. Okay, bilambe komi mutu. Glagati. Arine Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution. Ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi oya lesa mide yane. Ayolele sanako ya Arieta. Yo lele ayolele Karine Mokonzi merci na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba to tenzembe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe
Karine mokonzi oyo leza mide yane ayolele sanako ya rieta yo lele ayolele Karine mokonzi mesi na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na ba Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na ba Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na ba Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc on a ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.